Likata shenu shiri papi ninda shaiwa Daitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Nekome namo Gurera namo Mbote mingi na biso ba bolinga maman Hélène Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni ba ndeko na bosa bien? Kimi ezali? Ba bino maman Hélène tout ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Kimia eza nango ya. Ce que nzambe pesi biso pe ba bobo etoku mseto pesi kaka. Matondo nikende wa opesi matondo ndenge nzama matondo. Ah, matondo, quoi, on peut dire matondo. Voilà, attention à quand la providence alimentaire. La providence alimentaire, n'a pas besoin de konangai. Ça qui on a voilà. Ah, attention à nier surtout livraison. Bateau bana posa komona bwana basaki ya oh c'est moutoloso. Oh, ça c'est qui a l'os. Donc, comme ça, pour la livraison, il y a des gens qui ont livré 25 kg, 25 kg, il y a milk. Il y a ma fouta. Donc, ma fouta, on a pour 5 litres, 10 litres, oh, ma fouta, oh, nous sommes besoin de mafuta. Oh, déjà 10 litres. Oh. Donc, au ligne livraison, on a en gros, dans détail. Mais au ligne livraison, 10 litres, il y a Moana. Au ligne 5 litres, il y a Moana. Tout ça, livraison, tout ça à domicile. Il y a surtout les alibis. On va commander déjà, vu qu'on a bango. Parce que les gens à temps et à heure. Nous, on va mettre à nit. Vous bien côté musala na vraiment musala na au sérieux côté musala vraiment na sakana na ngote mokati ba moni saki ya loso ba semu ezali to saki pona ba saki ya ba loso ba 12 kg moko boy ya na ngona ka tala mike yo ba 12 kg combien wana mike yo ba 12 kg combien semu là voilà. Oh, c'est mou, toza nango. Expresa à 12 kg. C'est ça, non? Toza pena 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg, hein? Nous, ça va 25 kg. Voilà. La position au bolinga, bosa yango. En tout cas, vous avez confiance, vous avez dessus, vous avez confiance, vous avez dessus, ceux qui n'ont pas de détail, et la qui c'est que vous consommez etc. en détail. Si vous avez besoin d'exécuter en détail, dans le côté que là, détail, il n'y a pas de souci. Livraison, ils ont à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous pouvez exécuter. Vous avez un carton. Si vous avez besoin d'un sardine, vous avez plus cher. Vous avez besoin de plus cher. Il y a moko. À toi, vous avez 5 boîtes, il n'y a pas de souci. Vous avez malayo, vous avez sardine. Vous avez sardine, vous avez awa. Il y a beaucoup de pundu. Sardine balingaka mingi vraiment yango on a une sardine pichard voilà on va pichard balingaka mingi awa pona kotia na kati ya ba pundu ndeka tsocha ba sardine na pundu voilà otia mo sardine boye otia pe mbisi ezala mbisi totera mbisi na ba tomso na détail ezala mbisi totera en détail ezaka ka en gros détail ezali ko se mabe sachet bleu oyo sachet Oyo, les poissons, Thompson. On a dit que vous m'appelez en détail. Les Thompson. Vous avez livraison à tout. Net 3 a 3 kg. Net 3 est à 3 kg. Dans détail, il fait 2 autres qui sont à la biseau. Voilà. En détail, il fait les alliés. Maman, c'est un là, c'est bien beau. Pour moi, il va beau, tu vas beau, tu vas il faut que ça bango tant au bazana na bon monde. Il faut que ça bango tant au bazar na bon monde. Aboti la biso. Faut que ça bango ceux qui bazar envie. Ba parents au baboti biso, bango ceux qui bakoli
bazaka na posa biloko. Mama mikolo sukali nzate, mama sukali, mama nana tite ya pesa ngate. Mama naza komela tite, ba obekisa ka sinda. Ti yango yo. Tu te. Ti en anglais, en français, te. Tu te yango yo. Mama naza wole ba parents na biso ba na poche ba posaka ina bi poche. Ona bi na chulube hein. Mike. Ona lobi na bi poche. Na maso ba takata ko tala ngate. Mike ona chulube. Obi ko. Na bi penda poche. Ona chulube tana. Ngo ba mama luba ko ba suna mini sala na muno. Ba lo ngo bo. Voilà. Na banda ba ke ba mama ba poti biso ba ramposa ko lia. Mama za posa lia moi exeter. Somela mama ka pe exeter. Boyebi ke ba boti ndenge baza wana tango ba biso na ba age to ana ngo ba boti ya biso bazaka na posa ya kolia na ya komela c'est tout parce que ce qui mo boti na yo asa suna bo moite ato la tse ba grand super ndenge ni so ba suna bo moite ato kundiye soki na montagne ni azo mona te ezolo beloko moko te. Soko azana bon moi. Tche liputa na nzoto alata. Soki mobota na bon moi. C'est ça sukali chaque mois ezanga te. Miliki, neto me ona lingala miliki. Miliki ezanga te. Mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te. Ndoko mama ezanga mafuta te. Et puis mama azana bana na poto azanga biloko te. Maman cause na biloko te. Papa, yo pe mo sobala. Bo kilo. Azanga biloko te. Bo kilo ko cause na biloko te. Eza biloko o esepelisaka ba boti. Mike. Kilo mo bakina sale la ni panier à petit déjeuner. Alors c'est la musiko. Maman faut aller à papa il faut aller à faut ba sepela. Parce que ça va se faire bon moïté. Ata papa koufi maman koufi. Ata ba sai ba katafala ngwa ndenge nini. Ata ba décoration ndenge nini. Ata ba takintu eni ba yeko beta. Ata ba yuda di Congo ba yeko beta. Akomona te, akolamuka te. C'est le moment ba profiter tant baza na bon moï. C'est le moment baza moi sucre na bango ba mela. Semela bango moi sardine, ce qui peut plus cher, na pondu, milk na bango ezanga te, café na bango ezanga te, c'est très important bandeko. Na yango mama ile ya nitu na yako talisa bino, ke nyonso ezana ngo, nyonso ezali. Nazala nyonso. Bino mo boyebi ke la providence alonga nzala. Wana mo boyebi angoti, ke la providence alonga nzala. Nous savons que la providence alonga nzala. La providence alonga nzala. Bongo la providence alimentaire. Naza wana pona bino, naza na pona ba livraison, soko ozana besoin otali osepeli eloko yo kosala, okobenga maman ile nitu na numéro na ma téléphone plus 33 6 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90. C'est très important. Ba maman faut ba lia ata ba yaya baza kotoyo yo zongolo kinda poto ba yaya basi ba kola ba koma mikolo ba tika lobena chez les parents ba yaya ba tika ba masu baza chez les parents et le ko sala sunga ba yaya sombela bango ba lia ba mela tango ba kolia ba komela ba kopambola yo bozupe wa bino mameli nitu nde bobi misala ngeza taros mameli nti pas ali livraison à domicile côté wana kutu bolapo côté wana kutu boza tana kobanga ta soko mokete. Merci mingi na ba o déjà basalinga confiance o déjà baza kotinda yo o na no tindite tinda papa rambalia ata pe pasteur na bino yo sambela rati oko sambela pe pasteur na bino milk o sambele moi mafuta o sambele sukali ko mutazo lesa yo zo lende so lo bananzambe bongo yo ko basadilanga ko badilanga ko bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas on a pas otabi et passer na biso azoteya ceux qui na changer biseleza pour na pasteur ceux qui na komi boeza pour na pasteur au sommet de pasteur ba ki o sali ko livrer bino ba yebo na ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser les bino et on est so ba prophète bazo prophétiser tango nyos ya ngo au sommet de la maman
Merci beaucoup na bandeko na nganyos. Obo na maman Elia Nitu. Obo c'est pas maman Elia Nitu. Tout se soutenir, n'enge ba chinois ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba sri lankain ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba libanais ba se soutenaka. Wabili maman Elia Nitu. La providence alimentaire na kati ya Congo. Au fouti lelo le boza livraison. Va ko côté wana rataka te, rataka ko tata mukete. Au fouti lundi, mardi aux livré. Voilà. Na solo na biso yango na ngaki to solo na. Eza ka pona bien baboti te. Baboti biso. Si ba nuni na bango ba na posa mo sukali. Ba posa ka ba mela mo miliki na bango ya bien. Si ba meli mo miliki na mo na maman akakufa na 2026. Encore sur la 2026 c'était là pousse moi Nicolo. C'est la 2042 Nicolas on est Nicolas sur le kitoko mais la kitoko. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Hata nzambe kabisa ko. Nzambe anibashana bana ba réponse pour kamata ba bisous. Bonne journée na bino nyonso. Voilà to lobby. J'attends vos commandes. Nazozela vos commandes. Ceux qui vous commandent, on a la salle livraison à domicile. Bye.